Amis téléspectateurs, on appelle Sebinombo te Bipa Ibiso Bozuli Bakou ya Kolanda Biso, Toza lundi 27 février 2023, premier numéro ya Poso pour na Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde. Nombo te encore une fois. Naibi ke boza ebele vraiment ebele liboso ba itando na bino pona kolanda biso soki bo sepela na émission alelo bo pesa merci na gi pour tous les grands maestros na parti na Serge Makoso na Couparbola na Rodi Louadio na Pati Sumbu pe na Soulemboyo. Merci to fongoli Santiago Barnabéu, to fongoli Camp Nou. Amis téléspectateurs, c'est donc parti pour le meilleur championnat du monde encore une fois. Mbote pe boye imalamu na Canal Presse ya Mokolo ya lelo. Alors quelques informations. Tozanango, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Zabongo na Mboka Suisse à partir ya lelo a co-participé na 52e session ya Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc kuna na a Suisse Fachi Beton azali kuna na compte ya République démocratique du Congo. Encore deuil dans le monde artistique, amis téléspectateurs, le grand comédien Kokodioko azali susu na biso na mokilité. Kokodioko atikaki biso déjà. Kokodioko a rejoint de Kwedi Shaba Dudu Monoko Mindondo et Ballet Mondial Mopepe na Inga. Kokodioko un ancien comédien, il y a groupe, il y a théâtre de chez nous, il y a radio-télévision nationale congolaise, donc Kokodioko, le gamin de Chikapa, Bao Bazarotala, le groupe Salongo, Baza Yakoyeba, Kokodioko, Aza Nabiso Lissousouté. En sport, hier, le 4 clubs congolais engagés dans la Coupe Interclub. Sur les 4, il n'y a eu que 2 qui ont fait bonne figure. Samedi, 20 clubs a créé la sensation dans le stade Massamba Deba, na Brazzaville. 20 clubs a gagné par 1-0 contre l'équipe. Il y a GSK, il y a Algérie. Un superbe but à Lema Mabidi, en tout cas, avec lui bien, Netiba Kota na fleuve, Netiba Kota na rivière Makelele, to ya Kalamu, pour Biwana, et Zalagi Kitoko Migi, et 20 clubs se relance na coupe na parce que 20 clubs a un match de retard, et 20 clubs jouent, c'est 3 mars déjà, pour na match, il y a retard naye. Lupopo a gagné, lobby na Levi Mawanasa, na Ndola na Zambie, Lupopo a gagné par 1-0 et Lupopo après deux défaites se relance. Hier, il y a eu de pleurs et de graissements de dents dans le stade Kamalondo. Il y a Lubumbashi, Mazembe a perdu face à l'équipe correspondante, il y a Tunisie. 2-0, voilà, 2-0, Mazembe a encaissé deuxième but dans les ultimes minutes. En tout cas, c'était la déception hier dans le stade à Kamalondo. Mazembe jusque-là, 3 sorties, 3 points. Daring Club Motema Pembe a perdu hier face pour la défense qui a carrément refusé de jouer. En tout cas, la défense, il y a un club Motema Pembe Lobi, la défense a carrément refusé de jouer et l'arbitre a dit il n'y a pas hors-jeu. Et effectivement, il n'y a pas eu hors-jeu parce que la défense, il y a un club Motema Pembe a refusé de jouer face à une équipe, il y a Rivera, il y a Nigeria, donc 0-1, d'un club Motema Pembe a perdu. Alors, d'un club Motema Pembe a 2 points, Mazembe 3 points, Lupopo 3 points, 20 clubs, 3 points, 20 clubs qui se relancent. Rien n'est encore perdu pour le club. Il y a République démocratique du Congo. Attendons voir la 4e journée qui s'annonce palpitante. Voilà quelques informations. Tozalaki nango po na kopesa bino na tongo ya lelo sujet ezali bongo Corneille Nangaa rompt le silence en accordant une interview sur Jeune Afrique. L'ancien président de la CENI crée un parti politique et il est candidat président de la République. Question. Est-ce que les Congolais peuvent encore accorder du crédit à Nangaa? Pourquoi les ridicules ne tuent pas dans les chefs des hommes politiques congolais? Est-ce que les Congolais peuvent croire aux allégations? Il y a Corneille Nangaa, tentative de réponse tout à l'heure avec des très bons joueurs
oyo bokomona bango sikoyo bazana na ba vestiaire ya Santiago Bernabéu na Camp Nou bokomona bango. Entre temps, avant tokota na vif du sujet nazonga pa ya mwana Congo Central Serge Makoso pour bozwa ba bilili ya Adolphe Muzitu qui séjourne encore na Grand Bandundu. Image bokomona ezali bongo oyo a organizaki dîner moko babengi dîner de fraternité pour na ba autorité politico ya Kwilu kuna na Grand Bandundu na Kikwit pe ba notable ya côté wana Serge Makoso Malobombokai. En marge de son séjour à Kikwit, dans la province du Kwilu, Adolphe Muzitu, initiateur de Nouvel Élan, a organisé un dîner dit de fraternité à l'intention des personnalités politico-administratives, notabilités et forces vives de cette contrée. Tout a commencé par le mot de bienvenue de l'exécutif provincial de Nouvel Élan, Kwilu. Janine Munganga Kenyatta a loué la bravoure de l'initiateur du parti pour avoir porté assistance aux populations de l'espace Grand Bandundu, victimes des conflits Tekeyaka, Akwamut dans le Maïndombe, Popokabaka, Kasongolunda, Kenge, Kolokoso dans la province du Kwango, sans oublier son passage à Kimvula dans le Congo central et dernièrement à Fatundu dans la province du Kwilu. Prenant à son tour la parole, l'initiateur de Nouvel Élan, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, a expliqué les objectifs de sa tournée entamée dans le Grand Bandundu. D'abord, l'élaboration de l'offre politique de son parti en vue des échéances à venir et la recherche des solutions aux conflits de terre récurrents à travers le pays, à l'image de ce qui s'est passé à Kwamut. Des conflits qui surviennent à plusieurs niveaux, entre communautés et l'État, entre communautés et partenaires extérieurs, sans oublier les dignitaires qui se sont accaparés des terres. Pour ce faire, Adolphe Muzitu préconise la révision de la loi Bakajika, selon laquelle le sol et le sous-sol appartiennent à l'État pour une véritable réforme foncière par la titrisation des terres. Ceci permettra aux communautés locales d'être impliquées dans le développement de leur contrée en leur restituant leur pouvoir économique. Ainsi, le chef de terre devient le représentant de sa lignée ou de sa communauté propriétaire jouissant d'une personnalité juridique. L'heure de la colonisation économique est révolue, a martelé Adolphe Muzitu. Répondant aux questions de l'assistance, très préoccupé par l'unité des leaders du Grand Bandundu, l'initiateur de Nouvel Élan leur a fait comprendre que le contexte de pluralisme démocratique a ses exigences, notamment le combat d'idées basé sur un programme, une sorte d'unité dans la diversité. Pour ce qui est des alliances électorales en vue des échéances de 2023 et l'avenir de l'Amouka, l'initiateur de Nouvel Élan reste catégorique. Nous avons commis un péché d'avoir un candidat unique à Genève sans pour autant avoir une même vision et de poursuivre. Je ne suis pas contre Tshisekedi mais plutôt contre son programme qui n'existe pas. Fin de citation. Pour joindre l'utile à l'agréable, un buffet a été offert aux convives. Le tout agrémenté par la musique exécutée par plusieurs orchestres de Kikwit. Boy bazo landa na TV. Pas kokata kata ba. Merci Serge Makoso. Alors joyeux anniversaire na Patricia Kula Tindelingai. Joyeux anniversaire moko Midri Zola Ntumba akokisi lelo 3 ans. Joyeux anniversaire na yo Midri Zola Ntumba. Mwana ya Junior Zola pe Blandine Ntumba depuis la ville de Lyon na France. Voilà. Vous en avez depuis France Midri Zola Ntumba. Joyeux anniversaire. Moi, na ya Junior Zola pe Blandine Tumba depuis la ville de Lyon en France. Joyeux anniversaire Nabino. Na moi na Nabino, Nabandi. À quoi que c'est 3 ans, nous avons fait ça, à quoi que ça 4 ans, 5 ans, 6 ans pour Akola. Alors, merci na Bichilix Mode, na Rosa na yote, Bichilix Mode, zala calme. Fifi Bachala, ba okanga na bango eloko mokote, hein. Zala calme, Fifi Bachala, donc ba okanga eloko mokote. Merci na Bichilix Mode, adresse Boyebi,
Bandalungwa, Arechibango, Avenue Kassavubu, en face à Galaxy, non loin, il y a bloc commercial. 30 ans d'espérance. Pour autant, au Bandaka, Bamisuna Babota Marate. Hein, Fifi Bachala. Donc, merci. Continuons au Latin de Zulu Boy. Bisous, continuez. Ne prenez dans le bas qui n'a pas côté dans Bichilix, dans le Parlement. Veste, cravate, tout ce qui est danou, tout ce qui est machine politique, tout ce qui est parti malanga, tout ce qui est oyo, na kokota na ngona Parlement. Pour ce que là, tangoto lemba. Bichilix mode, na pesi yombote. Maluma Foka, uzola nangai, na kula amadi ankoko. Maluma Foka, yozanga a Canal Preste. Merci. Alors, ba invité. Na moni machine politique. Banana ya, première fois na moni. Mbote, machine politique. Idopes. Mbote ndeko Zulu, mbote na bandeko na nga baza likolo plateau, mbote na bandeko nyonso babeti libaku ya kolanda biso na ndako na bango, mbote na musakoli oyo alobaka makambo esalemaka ata bato baboyaka ye, fo bato bandimele toujours évangéliste Claude Kabundi Walesa na kasa oloba Évariste Bochar évangéliste Kabundi Walesa monto apesaka toujours maloba ya molimo etroublaka quand même bato moni mais esalemaka toujours na pesi mbote sikazali. Voilà, merci, machine politique. Pemeni na yo toujours union sacrée. Tozana pati malanga ya puna. Voilà. Mbote pe boye madame. Oui, mbote ndeko Zulu, mbote pe na ba co-débatteur baso to ngina ba na nzela itandoike, mbote na ba Congomani ba kolanda biso bipai na bipai. Sans oublier ba diaspora ba ingelo mboka ngele na pesi mbote na ba électorat biso nyonso a district ya Moamba particulièrement à commune alimété bazali kopesa pati malanga chance cette fois na ba élection za koya. Na pesi bango longonya sans oublier peu autorité morale ya parti na ngai mona mboka internationalisé beaucoup mona maposo bisika ezwami mena ngai kaka na bakisa mo lokumukie et pas na kosenga toujours autorisation na ndeko Zulu to moni ba indo pakistanais oyo ba tekela o ba fabriquer la biso ba ji ya ba plastique awa na ngumba ya ville ya Kinshasa ba matisi paquet ya ji ezaki na 5800 francs congolais ba commission na 6800 ba matisi ba bakisi 1000 francs. Il y a un autre qui ministre de l'économie a un peu colandé la biso situation wana parce que moi ba ji wana ndé bana ko sunga bana classe ba za kata na facilité à 500 francs sombi yango 400 francs mais le ko ba matisi ba bakisi 1000 francs na paquet à ji cela veut dire que ba augmenter même na prix à bouteille ya ji ya plastique ba landela yango permis balé likambo itali embouteillage to ko senga na ministre provincial a un peu colanda likambo yo parce que tout monde embouteillage c'est ma casque banda Willery ti boulevard to éviter si cela dit à quoi ba luka moya ba bongisa biso direction à Wangata pour que et permettre quand même embouteillage et bana ko diminuer na to constater pe kuluna et zongi sous merci Pati mwana mboka Silvano Kasongo azo sunga biso te vraiment na likambo itali kuluna na ville ya Kinshasa. Merci. Alors tozana Danuke Fula na pesi mbote d'abord mbote ndeko Zulu mbote na ba Kongomani banso bisika bazali kulanda biso mbote na ba co-débatteur na zana bango na tonga le kandinga na bana bito komesana les plus en pina banti valeur metikanga na pesa joyeux anniversaire na Gimputu le grand maïsco. Oh, abota malelo anniversaire na imbota maelamu le grand maïsco Gimputu coach merci bon anniversaire na on a petit peu bon anniversaire na mon vie banga business libobi na moi sina mama Mireille o babota malelo ba onyo so sina mobali puis baga ko fete mbota mana ba lelo. Merci ndeko Zongela. Ndeko Flori Kabila Forever FCC mbote pe boye malam. Oui, mbote ndeko Zulu na pesi mbote na bakuluto to partager na bango plateau na tongo ya lelo. Na pesi mbote na Junior Peche waza président nanga Joseph Kabila Kabange comme autorité morale. Na pesi pe ba joyeux anniversaire nanga na kulutu nanga Gimputu abotama lelo azo mérité yango kasi tika était plus rapidement na ko kolobelo ko moko nini susu ko to banda émission oui nazo lingaka na recadrer loko est-ce que c'est la tango za maloba na 5 minutes au recadrer loko wana hein to banda émission ande ko nanga bon avant to banda émission na sina pese bino sujet Ezaya Corneille nanga alors Danuke Fula pendant 1 minute 30 vous allez être victime il y a agression résume toi qu'est-ce qui s'est passé réellement na Kitamba. Merci ndeko Zulu. C'est tout sur image à illustration. Na parole na zala qui a agressé vendredi à 18h30 na bana utagi musala ndi na zozonga na parquet iboso ya maison na ngabo mona même voiture na ngaiza wana na kitiki capitaine de la police abenginga lo binde ko danu boni na bia malamu na okita na pesi mbuti na moni plus de 3 personnes bazai na sima na bar baba ndeko mena masanga ndeko danu boni ngaba malamu
problème ni ndeko ngana zo biso tozoluka problème ni oza kofinga mère nani oza kofinga mama Pepito Kilala bourgmestre ya Kitambo par rapport ya badingi na tevinga bina za kofinga ye oui nani ngabi ngana tikala kofinga mère te za koloba ndi ba réalité ngana bisele bindeko na problème na mama bourgmestre ya Kitambo te Pepito Kilala mais nde bato yo baza na commune ya Kitambo ba travailleur oyo mama Pepito Kilala kuti bao bata matriculé azali konyoko la bango par rapport parce que atebino bato na yebo ba nouvelle unité nde buzi place yango na bato na ba ko yebisa nganga na koloba ngai na commune ya Kitambo na ndeko te na ni camarade ni mamba famille na ngai ni mutu bona azalaka na ye na commune ya Kitambo te makambo na koloba ezali banta commune ya Kitambo ba ye ko yebisa ngapo na loba pe na koloba na madame Pepito Kilala yango na bise keno effectivement aza incompétente aza koyeba gestion administrative ya territorialité non de comment que babo ngana yaki na CCTV na senga doit de réponse baboyi na ina kanal ki na senga doit de kota boko o na kanal ki no senga doit de réponse na likai obenga kinga ote benga kyote mbala mo nde kozulu kaka nde na koloba na joyi biso nde kozulu pambata abandi ko beta ngaba image ndo za komona tala di ba image ko tambola na kei ngai nde mutu na za victime na kei na ko porter plainte na district ya Kitambo na commune na kata district bala ninga na kata district bala mo bazana ba plainte na bango contre ngai ba charger ngai ona finga ndeko tilo mona finga kango bila ndenge na kocha ndeko zulu na kobimate de didier na kobimate il faut kana tika na ke pake ba bengi ko nani major ya commune Kitambo atindi 4 policiers ba ya zonga na dip na kende kaka ndela za ifona kende kaka ndela kocha wa na kobimate ndeko zulu ba menace coach Serge Kabonga dans qui tout près ba yiko benge Serge allié mais comment mutaya porter plainte à City même pas qu'on porter plainte bino bokoza OK babandi chargement la chaise Serge kutabisa ba comme le bando finga bozo menace bozo finga même la police ne kozu ba des autres commissaire azali na dossier na commune commissaire Jacques bato ya Pepito Kilala ba menace ba ebise ba libo kolongwa même na commune même ba policier ba ndo finga bango bile bozo bikisa muto afinga président afinga gouverneur kaka neka kocha fakeni ne kozi na mitu ni question état de droit ngona mboka oyo ezakande ti apatia ba chit on m'a laissé à 1h du matin 1h30 on m'a laissé ba bino na kende ba entendre nga nazonga ina ya samedi nazonga kijete ngana mitu ni question madame Pepito Kilala ndeko juste na bikele incompétente nazo ko sate cette dame ne connaît pas l'administration territoriale ndeko juste sikile moko za kutambola batu nyoso ba yebi ba gouverneur ayebi si ba bourgmestre nyoso bozana droite ya ko nommer batu mais madame wana alongoli na wenda Kitambo alongoli commissaire alongoli na comment on appelle ça benga boba nani administrateur ya marché Kitambo anomé ndeko na ye tante na ye Françoise tolo bate et ça le biloko moko na commune chaque commune batiango na hôtel de ville auto benga ngwa attestation de naissance et ça la $10 na commune nyonso mais la commune Kitambo comme 15 $, sur quelle base et ça la nini moko benga ngo UPMA et ça li oyo gouverneur ville province à Kinshasa tiango pour la bandeko bani ba fongola neti mo boutique neti mo information autorisation du 28 et ça la UPMA et ça la $10 mais la commune Kitambo madame Pepito là batiango plus de $50 sur quelle base alors que ça va recette mais ça va recette pas ça ko traquer population et ça na ba taxi moko so bande ko ba éviter oyo yande ki mbuta va kende abotola ngona ba commune et comment la partie 30 secondes et ça ba taxi on les taxi ani au moins ndeto kenda ko funda ba oyo kamotali baba ye balongola ngo comment la camote de vie et tali bato ba somba ka banda ko na ba veni so boki mabele ba kayas na barabara taxi wane comment à partir de vie faut futa mais madame wana so ko futi taxi wana na commune ya Kitambo tato futi no tête de ville et tali yote faut bakanga la commune ya Kitambo encore a été cordon est-ce que la carte na sur le plan territorial administration territoriale pas besoin cordon commune les a dirigé par le gouverneur à l'école les bourgmestres vice bourgmestre et les on tombe na bon chef de bureau ba on est va conseil intérim so ba bourgmestre bazate mais il y a ces cordon est-ce que cordon dans la place ba lo bien que bourgmestre a doit assistant mais il y a la carte bureau dans plus de 8 personnes il a carte bureau na il y a plus de 40 personnes par service nyonso Kitambo basala ka chuter azo batu na ye ndati bango na kata tele ngala lo balalo bate soki alo biono ngala nabi ngai ndeko zu nana besoin te na koma bourgmestre Kitambo nana besoin te na kutana na ye nana besoin azongisa ordre aye ba administration la kata commune ya Kitambo ndeko zu les en a plus de je crois que 85 000 personnes je crois d'habitants
85 000 habitants. Tous on a 3 ou 4 opérateurs économiques. Et les communes administratives. Ce qu'on y a une fois d'administration. Et les communes qui ont ça bon côté ou le bon matisi. T'as la plus grave encore. À Bongisi ça la mariage à Kitambo. Après ça on combo Tengelito. Est-ce que vous savez les qu'on peut ça la mariage à Kitambo combo Tengelito? C'est pour que cette dame dit que non, elle est le tout puissant. Voilà. Matana kita na kokendela yo apenga pe na lobby. Amata kita akangisa ngai abeta ngai tant que ordre des hommes la commune à Kitambo bande ko aza konyokola baba congolais bana Kitambo ya aza konyokola na ba taxe ebele baza ba congolais Kitambo tala pour ma colline tala pour ma mai tala pour ma courant tala pour ma salité tala ba fulu mi balende ke tondi malgré il a la compétence là été il dit qu'il parle bien avec les gouverneurs pour aller te koyebisa ba mutu ko ya olongola. C'est pour te dire que c'est ça le grand problème. Ngala est un problème. C'est parce que je dénonce ma cambo dans la ce qui n'a pas. Merci. Merci. Grâce à Dieu, j'étais aux premières loges lors de cette alternance. Un accord politique a été conclu et je demeure convaincu qu'il ne faut pas le jeter dans le poubelle de l'histoire parce qu'il a sauvé le pays d'un possible bain de sang. Signé Corneille Nanga wana interview o asalaki na Jeune Africa. Pati malanga na bani na yo, est-ce que les Congolais peuvent encore accorder un crédit na maloba ya Nanga? Merci beaucoup. Mwana Mboka Ndeko Zulu. Kulandisama na sortie médiatique ya Mwana Mboka Corneille Nanga. Oyo azalaki mokambi ya Seni Wabiso na maponami oyo etukoleka na 2018. Ce qui n'a landi malobanaye n'a comprendre qu'il y a une stratégie montée par FCC. Ce n'est pas pour rien à l'obéliango. Et la stratégie montée par FCC pourquoi? Nathalie Yango n'a pas volé moko Tomi Balé. Et pas un volé on a Orimisananga comme candidat président de la République. Après avoir commis comme candidat président de la République, ceux qui va lingi soit tu vas interpeller kolandis na niveau ya justice kolandisa matwat bambe basongolo pakala oyo ba ko surcharger to ba tiamo na charge na ye ba benga yango acharnement politique baloba ke non régime na biso ba komi komene ba candidat président de la République vidir kolandisama na ba réalité oyo bango baza komona yango et na lobby ke non ezali faux fuyant pe na kotala lisusu soki Mwana Mboka Corneille Nanga a créé parti politique. Oui, je crois ça, je m'en vous avez une image d'illustration. Après avoir créé parti politique, Oya Sali. Ce que le but Hollanda Yango Malam. Et Sali parti politique, Mongo Oya Sali. Pour que, aluka moye ya kusala nini, ya koyeba, na kozwa, makoki, ya koloba sambulu à l'égard, ya régime na biso pe liboso atamu konte ko Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi kolanda na manda na ye ndenge aza kotamu samboka na ndenge elongo badi mais na landi pe na yoki malobo ya lobi na Jeune Afrique Nathalie ke no Mwana Mboka Corneille Nanga aza habilité te ya kozala président de la République na mboka o aza pe ko mérite nini osepeli na mote na maloba oyo Corneille Nanga à lobby na Jeune Afrique. Nino Sepena. Depuis à lobby que j'étais aux premières loges lors de cette alternance, un accord politique a été conclu et je demeure convaincu qu'il ne faut pas le jeter dans les poubelles. Ça veut dire quoi? Mais ça m'étonne. Nanga ye mutu azaki mokambi ya Seni. Nanga ye mutu ayebaki nako prêter serment liboso na bazuzi ya cour constitutionnelle kolandisa mosala wa ye. Pona koyeba na kotambola selo déontologie. Pena koyeba na kobomba ba secret o ezali comme des secrets professionnels ko la misala bango. Mais ce qui komona ke Nanga lelo ateli mpona ko ba busambulu ya bolenge wana. Cela veut dire que non, yemoko adako si sali, ça le savoir. Est-ce que mutu lokola Nanga siko ba kondima yesu ke lelo ko ya comme candidat président de la République. Cela veut dire que non, peuple congolais otika kondima yete. Parce que to koloba ke ezaka ka tricherie. Et na komona nyoso Nanga lobi wana pour na biso dali coup d'épée dans l'eau. Ils ont la molongote, ils appellent en zélate parce qu'il y a eu des élections démocratiquement, transparence peut apaiser au et ça les maki na molongo. Oyo et maki biso à tel point que tout kende ko ça la choix liboso ya Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Oyo même cour constitutionnelle a baki na ko valider yango. Cela veut dire que non, même Nanga a commis à tel même cour constitutionnelle. Et c'est que tout le Nanga justice est interpellée. Aya na ko prouver biso noir blanc
si réellement makambo ya lobi wana et ina molongo pays ya solo parce que nyoso ya bimisi ceux qui totali yango malamu eza na molongo te pe komona ke non nanga ndenge asa wana akozala na candidat ya FCCPT akozala na candidat président de la République te parce que ye aye wana ka pona ko combattre mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi au moment où ki batana candidat na bango libanda candidat na bango bazana libanda o baza ko bongisa ye pour que aya soit kozala comme candidat président na contre FCC oyo batindi batoko bananga bayaka ka koluka moye yako déstabiliser pouvoir en place mais bayebake bazana espace te bazana place te parce que misala ya tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi nde ekubunda na place na ye mapona mesali maki na ndenge elongo bani lelo oyo déjà bataya ko kenela biso na ba tractation inutile ya ko benda basinga koloba ko accuser ko bimisa boye o ba vérité désir o sogini o esieleki to komi ko bonga wande to kena mapona miango yo o eza ko se pointer à l'horizon d'ici un certain mois de décembre 2023 awa merci lieu que to bongama au lieu que to koma ko kende na ba fofu ya lokuta o eza tana molongo merci Flori Pata lobby oh nous surtout nanga lobby za coup d'épée dans l'eau et puis pourquoi en République démocratique du Congo surtout dans les chefs de non politiciens le ridicule ne tue pas est-ce que nanga koka epé koloba. Oui, Ndeko Zulu, merci, mais avant la côte. Oui, ça la biscuit, on a 5 minutes rapidement. D'abord, je ne peux pas laisser passer ça. Oui. Oyo Ndeko Pepito Azo Luka, Nandeko Danou, Aebake, a créé guerre Yamakasi Nabiso ba communicateur. Ça veut dire quoi? Ceux qui t'ont encouragé loko et salemi le Nandeko Danou, lobipe luboya na kalamu, akoyago Lukanga kwa kangangai. Ici, on n'est pas dans la République des hommes forts. Balobi dans un état de droit, ce sont les textes qui priment. Et ça texte qui balobi que vous êtes incompétent, pour le non il faut pas kangamutu parce que lobi incompétence nangai. Nous connaissons que ba nomination au ezo salema. Même Jekoko aloba yango que ba nomination ya ba bourgmestre induire chef de l'état en erreur. Et pourquoi est-ce que bazo s'apprendre na Jekoko te? Mais ba komi ko s'apprendre na mutu yazo dénoncer. Et pour venir, namonaki ndeko Pati Malanga alobi makambu ya ba embouteillage, mais il fallait banda kolobela non makambu ya prix ya transport 4 ans yangoyo nanu ba bebatali nini ba bimisi journal ya prix ya transport lelo au moment où nous parlons mutazo utakingasani tizando na 3000 francs. L'État na bango aza incapable ya kobimisa nanu prix ya transport ya pamba et otiki makambo eza ya mutuya o eko sauver peuple congolais ozoya na makambo eza ngati na ya makambo ya bambouteillage. Je ne suis pas contre que l'État il faut tcha ordre na bateau yo bazo circuler, mais aussi d'abord ce qui prime c'est la souffrance de la population o azo souffrir azo futa 3000 francs na aller 3000 francs na retour. Maintenant, je viens sur le point Yananga. Ndeko Zulu, qui ne connaît pas qu'il y a eu des accords? Accord ya liboso, ezalaki accord ya Eden Kojo. O ezalaki de sorte que Sami Badibanga a comme premier ministre na mboka oyo. Ici, de l'opposition, il y a eu deux pèses. Deuxième accord, ezalaki accord ya Senko. O esalaki que Bruno Tshibala a comme premier ministre et il a organisé des élections. O esali de sorte que l'opposition le lot et soit tête à l'État. Ici, il ne faut pas faire des analyses sur l'individu Nanga. Il faut faire des analyses sur ce qui est réel. Corneille Nanga dit une chose de très importante. Il a dit que les gens qui chantaient hier pour Joseph Kabila, aujourd'hui, ils sont devenus les chantres de Ndeko Antoine. Est-ce que ça l'oukuta? To éviter ba bochap lelo, ba Pati Malanga bazobete la bango maboko. To monite ba mboso lelo, ba Bahati, ba Lambert Mende. Ce sont de vérités. Et deuxième point, Nanga a dit que non, Joseph Kabila a sauvé le pays parce qu'il ne voulait pas que Ben de sang écoué. C'est là, quand tu dis que Nanga lobby Joseph Kabila a sauvé le pays parce que Aningaki Ben de sang écoué. Il a sauvé le pays na ndenge nini. Parce que Joseph Kabila, la constitution était claire, il ne pouvait plus se représenter. À ça, 2 mandats et coquille.
il ne pouvait plus se représenter. Quand Nang a dit que Joseph Kabila a sauvé le pays d'un bain de sang, il fait allusion à quoi? C'est là où je vais venir. Ndeko Zulu, oui. Nazo analyse avec beaucoup de rationalité. Ça veut dire quoi sauver le pays? D'un bain de sang. Oui. Boyoka, déclaration politique. Oyo tension et memamaki à partir il y a 2016. Bomonaka makambo ya 3e penalty. Avec Moïse Katumbi na Lubumbashi. Bomonaki ba déclaration ya Etienne Tshisekedi. Oya banda ko inciter population na makambo ya ba crime ba tuerie entre population congolaise. Bomonaki communauté internationale ndenge telemaki. La communauté internationale cherchait à tout prix d'imposer Moutou Moussousou na tête na sommet à l'État. Raison pour laquelle Joseph Kabila s'est dit que non, nous allons organiser les élections avec nos propres fonds. Tokolingate ata 10 francs ya communauté internationale ekota na organisation ya maponami. Akanga maison Schengen. Pour na boya ke mboka na biso ezala na même mise avec la communauté internationale. Pour citer, en 2006, tozalaka na adversaire te na mboka na biso. To ba compilation ya élection ya maponami na biso ebandai ko salema à partir ya Belgique. C'est en 2009 que Joseph Kabila somba adversaire pour tozala na contrôle sur le plan des élections dans notre pays. Et pour citer Ndeko Zulu, je vais dire ceci, Nanga n'est pas l'ennemi de Messie Antoine. L'ennemi de Messie Antoine, c'est Messie Asselo. Ndeko Asselo, je suis venu avec... Raccordement frauduleux. Non, parce qu'il a dit que Nanga aza ennemi, Yanani, Ndeko Antoine. Au moment où Wapi, Ndeko Asselo a nommé inspecteur général qui n'est pas matriculé. Azui matricule, il y a inspecteur général Yanni. Territorial, excusez-moi. Un inspecteur territorial qui n'est pas matriculé, puisqu'il est membre de l'IDPS, a vu matriculé, il y a Moutou Moussousou, ou a matriculé, à Bambi, en Balamoko, inspecteur général territorial. Vous cherchez les ennemis de Ndeko Antoine. Les ennemis de Ndeko Antoine, ce sont ses conseillers. Si un conseiller du président de la République est capable, il y a détourner Mbongo, il y a projet gouvernemental, est-ce que c'est Nanga Moutouatinda qui bango basalanine, ba détourner Mbongo? Ceux qui bateau yo bazo kambanan de Antoine, bazo beta ba frappe partout na makambunyoso. Ce n'est pas les opposants qui sont les ennemis de Messie Antoine. Bateau baza ba ennemi à Messie Antoine, entre autres, et ça ba communication ya Jaron de Kopati à Sali. Parce que ici, Nanga n'a pas déterminé quelle sorte d'accord. Alors, sur le plan politique. Non, likolo. Oui, c'est un piège, puis c'est intelligence. Nanga n'a pas déterminé. Mais agitation n'a pas. Je dis ceci. Flori, oui. Nanga sous réponse question la tournie. Je t'ai dit. Quand Nanga dit que il y a eu Basofa Gimboka na baie de sang. Oui. Nanga voulait dire quoi? Il voulait dire, il y a eu, je vous ai parlé, il y a eu des accords. Accords, il y a Liboso, il y a Kodjo. Oh, non, mais je dis ceci, la déclaration de l'opposition est sur la révision des fichiers électoraux. Et il y a eu aussi l'accord de Saint-Sylvestre et Seneko, où Ebimisaki Bruno Tshibala comme Premier ministre. On parle de quel accord ici? Ce sont les accords. Mais Nanga fait allusion à quel accord? Il fait allusion, selon moi, oui. Ce sont les accords Seneko. Merci. Machine ma politique. Osana question moko ndeko moko atuni okomo na e Silva Kante Edicom. Alobi ndeko Zulu tuni nanga machine ma politique boy. Oyo nanga lobby eza différent tena oyo Kabuya loba. Tout est clair. Kabuya loba ni. Na ebite. Kasi foko tuna yende kwa tuni mutuna ke tin. Na ndeko Edicom Kabuya loba ka nini? Atinde le biso oyo Kabuya tuna ipoto répondre. Ndeko Flo Edicom yefo loba Kabuya aloba ka nini? Alors ndeko Flora lobi ke nanga na dit que la vérité. Bon, ndeko Zulu monite que ba kabiliste ba na leçon au pèse bisoté. Tu ozo tuna Flori à répondre ni. Oyoki nini? Alobi kakatika biloko nyonso zoko bimisa wana ya lukuta na yebaka te bolata vie claire po boyaka kokosa batu uto boyaka po boyebisa batu vérité oyo nanga koko yebisa population nanga koko yebisa population
uto yo lobike nanga ndenga zali wana alobeli makambo accord uto ye asovaki mboka po makila etanga te voilà puisque population eboyaki ke ndeko Kabila ameka kolekisa ata minute lisusu te po atikala ko gérer mboka ezalaki pression ya peuple congolais na pression ya communauté internationale ya libanda batie pression po ete ke nanga a organiser élection siko nanga asovaki mboka na ndenge nini il fallait alobaki to sovaki mboka pour na organiser élection et asanda na sa fier pour na organiser élection pour être que peuple asala nini asepela puisque zalaki impression à peuple nda chaki pression wana ke ndeko Kabila ameka machine ma politique oza toujours maloba na kati poto tunaki question ba répondre ngai balobi ndeko Zulu otuni question na machine ma politique question yangoyo Kabuya réponse yangoyo Kabuya alobaki Kabila atali apesi IDPS pouvoir. Bon ndeko Zulu na koko yebisa yoke biloko wana tokoko lobela yango lisusu te puisque ndenge tokoko loba boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na 4 ans na pouvoir weza ba débat lisusu ya sima ya ndako oyo kaka toyoka kawana omoni bato lokola bananga bayeka to cha bango lisusu ka ko cha yoka pona nini neti bato bananga biso to ya kolobela bananga wa non eza actualité nanga atakei ache candidature na ya zake président de la République est-ce qu'à cause de personne ba yango na tuna ki question machine ma politique pourquoi le ridicule ne tue pas na ba homme politique congolais est-ce que nanga pouvait parler na héros est-ce que ndeto zolo ba ke bato bazanga sone moni mutsoke ya bato ba congolais ba betaye kara a se retrouver ka koma isolé pour luka base il faut que loko moko boye achana mito ba congolais ba bandolo belaye jamais to ko ya kolobela makambo etali nanga awa nanga est-ce que nanga za modèle pour te kolobela lelo awa to kolobela nini nanga to yebi ka organiser ki élection 2018 aboyaki ke makila etanga ba organiser ki élection puisque soki ba boya organiser peuple alingai ko ndima lisusu te po batika la wana bavanda ni ye ni ndeko Kabila bakokai ko katsa bisaka na bango balinga bakolokaka place ya kokende yango wana baboyaki ba faire organiser élection mais poto chayeka il faut abima pe amisa lokolo mutu lelo nanga ko mo lobana bato lobana bato nini liboso za yeko lobaza loba nini est-ce que na mboka na biso pona nini muntu akoko vanda wena tongo abengi meja alobite ke na se prononcer na ke ko sala ba hectare na nga bilanga na ba plateau de bateke na bandundu bolandanga kuna na za na 5 tracteurs bobo il faut que muntu aya ko se poser kaka na nini na o etali politique poto chayeka non et ça malamu te tala uzotuna ndeko be Floride ya azo zangelo olo atake Kabuya alobaki ke Kabila atali nini Kabila atala nini biso tokei na maponami abomoni yango nyonso tokei na maponami Félix Tshisekedi abeti ba wazala ko beta beti bango aleki bango lelo azana pouvoir ako gérer mboka 4 ans yango siko to banda ko to zoli susu histoire ya 2018 to tcha lisusu ande ko zulu ata mwana oya yo o avandi na minute na télévision ako tala est-ce que ako tirer nini na kati ya mutu na ye puisque il faut to yeba ni mboka eza ko tambola ndenge nini est-ce que bananga baza modèle so akolanda biso na minute o che canal presse akolanda po asia luki base po to lobela ye vanda oyo yo nanga est-ce que yo to ya ko lobela yo awo est-ce que na politique total elongi na wana biso peut to considérer que comme politicien mais c'est nanga yo comme politicien ou to oye ko postuler lobaki banoko na yo bananga sinayo nde ba voter mais ngai yo na zoka fana ngai attendre ko Flori attendre ko ndano a voter machine est-ce que nanga atimoli vérité des urnes non atimboli loko mokote eza na sens te ndeko eza na sens te il y a sens te eza lokolo somba camion na yo na 1987 mais lelo na 2023 ozo ya kolobaka na somba camion moko depuis 1987 camion c'est panzani ozo lukango sikoyo po lukata meka obanda kotambola na est-ce que eza na tina eza na sens est-ce que mutuka ya 1987 bakotambola na ngo lelo 2023 so bimi na ngo bakolo na yo somoni ba Peugeot le susu erenyaka na mboko. Merci. Lokolo bato bazoluka ba base, to za besoin ko pesa bato ba base te. Soki o mone lokoko ko sala te vanda na ndako.
ce qu'on moni que mon politique kenda tabilanga osala bilanga kendo ko boko la tabasos pona nini teto ko apprendre teto kendo ko boko la to kendo ko sala bilanga il faut ka toya na politique poto ya ko kosaka bato sala machine ma politique merci je pense que la biso nani photo na nanga alors c'est ça nalinga ko chiter ndeko Floribeya lelo akoko ya ko pesa bato les santé yoko ya ko lobela makambo pouvoir te yoko ya ko loba lelo ke makambo a prix ya transport nyoso tozobika nyoso tozomoneza yo bino bozwi mboka boche courant boche mai bobongisi bandako na bino kitoko bobomi fikine bobomi zo bomemi na kinga kati kuna courant ekendaka te mai ekendaka te nyonso ezali kuna ozokata soni te kolata oyo olati na kingwana yo mwana mobali mobimi lelo Kabila bayebisaki oza na bagene ya bongo ya mayele ya bwanya tia bango basungola mosala azwaki bino te lelo nde ozoya koereve obanda kolobela Kabila atia yoka lobake akende kotia yo na kinga kati kuna otalaka ba avion oyo aza kolokota kozwa kuna atiaka kuna ke lelo oyo Kabila akokopesa yo eloko moko te yo koya kopesa biso leson te tika badanu baloba en tant que bajournaliste basalaka baanalyse na bango bakritikaka mais yo te yo za donneur de leson te yo sanga soni oza nde mutu ya misu makasi oya koloba na population nana lobi ke ye azalaki wana nani place baza kolamba biloko il était là ye muntu alambaki place baza kolamba te ye nanga nde muntu alambaki mama wa alambaki siko linga lobake fufo na alambaki na chaki poison machine ma politique merci alors Danouké Fula nanga a-t-il dit la vérité oui ou non pourquoi l'allégation ya nanga ebimi kaka na année électorale pourquoi le ridicule ne tue pas dans les chefs des hommes politiques congolais Danouké Fula 5 minutes. Décozu le merci vraiment beau limbi si c'est na sali en hôtel na zainga. Décozu le faut na remercier yo na remercier pe la journaliste nyos Sambino mais na kanga maki. Vraiment na ko bambi misote sana remercier ba communicateur même ya nyos sacré même bino ba journaliste na pression bochaki pe na bana kitambo nde ba yaki pe moi ebele vraiment na commune sala nga vraiment malamu. Mais vraiment ce qui na remercier bino te ezama be et na mon vieux honoré le de la Suède. Et monsieur parce que tu avais aussi appelé. Merci. Ndeko Flara ndeko Zulu na bosolo pe bosembo ninga na lobanga ndeko Zulu oyebi ndeko na ngai machine ma politique azali koloba me machine ma politique abosani soki mutu alambaki biloko ayebisa ke fufo na alambaki ekotaki 3 bikolo yoko tia temete po ye mutu alambaki ayebi ezali 3 bikolo mais elle nanga koloba qu'il avait les accords ozo tia temete mais nanga confirmé seulement biloko ndeko tilo malobaki parce que Ndeko nous a dit qu'il avait des erreurs matérielles et ça l'a mis l'élection. Kabouya lobi Kabila tala monita sa pouvoir il dépêche. Il y avait des députés nommés. Mais est-ce que il dit koloba réellement qu'il n'a yebi Kabila pas tala qui pour la compenser donc la biso na intention to quand dire que il dépêche il est le parti politique il nyonso la parti après sa parti après ça il dépêche. Ya wana nga yebi yanga lobi. Ce n'est que normal Ndeko Zulu. Oyebi ngai na bosolo pe bosembo pe na kamwe lisusu ndeko na ngai machine ma politique na ndeko na parti malanga tala parti malanga nda zo pesa susu nanga courage ya ozala candidat parti malanga via lobini po ma muteyage po même ya bukomatisa biloko bilo manger mati kuluna mais yanga pesi nanga pe courage azala candidat parce que Monique ndeko tile mbo batu bakanisa ka ya bomisa asale le côté c'est ça obi bino ba yango sake boya kana plateau c'est boko ngai différence na ngeza kana binoni e bino boko ba ngala fani kal la zoka bino kala ba mona bino ngaso na zalaki mkonza ba communicateur na vieux bino nyonso ni communiquer na machine ma politique je te dis on nous virer la virer bango nyonso parce que elle bazo ya koloba mais quand il dit que non kuluna transport embouteillage ba matisi baji ingelo ba absence à l'état non c'est ça l'intelligence ce qui est l'eau mais ma camone za ko salema et pas Kabila Salima qui différence c'est ça mais il y a poussé même nanga Monique non na cause na pe candidat et je ngelo konde ko zumba le Congo le lata mona bébé a besoin d'un candidat pas Monique devant il n'y a rien c'est le maïs comme dit JB il n'y a rien l'adversaire elle est faible qu'elle a faiblité elle-même mais tu n'as pas combattre Ndeko Tshilombo c'est parce qu'il a un bilan négatif yango ale comment pousser même parce que na mayo nanga sali Congo vraiment nanga et c'est nanga vraiment na nyonso asali biso nanga ko le bagaza candidat pe batu pe ba voter pe batu pe ba croire na mais pourquoi batu comme on peut ça to yo kapé nanga to loba to dans la bénéfice de doute que nanga tu peux être candidat c'est parce que to moni que muto to kanisa ki akosali loko asali loko ta
mais ndeko Zulu tala ndeko nanga sur machine politique azolo bana ndeko forabi bino boko ya kolobate mais oui soki ndeko tilo babongisa ki Congo na kata foro ya lobani fori vraiment nga ya lobani mais soko moni flora ya la chapa Kabila azolo parce que moni que non Kabila azaki na 2,5 sur 10 na mabe mais bino bo mabe na bino match comme 4,5 et cause même 5 mabe mati na domaine nyonso pas c'est mati non c'est mati ndeko bien bino bo matisi de l'essage bomatisi kozanga mai bomatisi kununa bomatisi guerre bomatisi mutema mabe bomatisi biloko na woni bomatisi souffrance bomatisi tribalisme bomatisi népotisme bomatisi nyonso même na mutema mabe mati bomati na bandaku vie est comme difficile na Congo tozonga na sujet za nanga nanga comme banini azala candidat mais non de Kozulu soki pele l'autre le binga na mituni ba le justice état de droit mais état de droit il fallait se saisir na problème nanga. Parce que nanga zalaki na kati nanga lelo ne mutatiki mboka na mutu nanga eko confirmer makambo fa ila loba que vérité des îles ben lelo c'est une occasion totale mais la vérité des îles continue parce que nanga zalaki na kati mutu moko ta yebi soki ndeko tilo babimaki ezaka nanga nde mutayebi mais ngape na kosenga na nanga sova ta mboka pour une fois zala ta modèle tolimbisa ona masumu nyonso sali biso yebisa biso mama vérité ako angozani tikotika biso ndeko Zulu ayebisa biso vérité ezali tibiso ngalo bango le sel cadeau ndeko tino bako pesa biso azaka candidat wale za cadeau bakongo bako sepe 30 secondes nanga pe le sel cadeau ako pesa biso ayebisa biso ako angozani nini ndeko Zulu parce que na bosolo pe bosolo moi je confirme aujourd'hui makambo nanga lobi réellement na zuma kabuya na zuma kabuya nanga ya koloba na zuma makambo ndeko tino mbaloba. Il y a pas de député, il a confirmé que non, l'élection, il avait un problème, il avait des accords, parce que tu sais qu'il n'a pas compté, tout le monde a monté, parce que tu ne peux pas te faire la gagne, tu ne peux pas faire la mission, mais preuve, peut monter à Jima, le bimoana, il y a le bureau, ça dit 10 sur 10. Mais tu ne sais pas, ça dit 10 sur 10. On sait que la montée à le bureau, ça dit 10 à le preuve. Mais il y a papier, ça qu'on est checké, ça dit 10 exact. Et des côtés, tu vas dire, ça va être un résultat d'ailleurs. Ça va côté, ça va lui prendre un côté, et dans la zone qui est le Moutou monté dans la qui. Mais nanga iba elo moko ata kutu na baba ya sali Congo tsoka ibisi to vérité té tsoka tiki tsoka la suspense ata za candidat akozaka deux voix ya lié na mwasi na même bana na ye ba convoquer ka été parce que Congo na mbutu ndeko Zulu passe à Congo merci to mo sanate izala kilobi Kabila lelo passe à Congo izande kotilo abongisa tsoka bongisi té mabezali merci Flori na banaki na pati na bana na osikoyo alors Flori. Est-ce que pourquoi nanga a sali interview anaka na année électorale? Oui, ndeko Zulu, il y a les bossos, c'est parce qu'il s'est proclamé candidat président. Et donc, aussi, yoza liga. Na ebi yoza na numéro ya Corneille Nanga, bengaye plateau spécial pour tout na eba question pour éclairer lanterne. Et vous allez même sur le plan des analystes politiques et si les samakambounions sont oyo tokoki ko imaginer to ko analyser na bandenge mususu kasi tika nazongela ndeko machine ma politique ko yebisa eboye na yebi ke besoin na yo ezalaka ya komona kokota kingakati mais eba ke kingakati ezalaka na place moko touristique mais je vais t'informer na kingakati basalelaka ba panneau na kingakati basalelaka électricité ya SNEL te. Est-ce que Joseph Kabila akutaki nyamanini oyo bandaye ko visiter Joseph Kabila memi ango na kingakati nyamata mon côté. Mais aujourd'hui nous avons compris par la gestion ya ndeko Antoine na Joseph Kabila même sur le plan diplomatique togomona que gestion ya ndeko Antoine même Joseph Kabila qui est sur le plan diplomatique 1000 fois. Je prends quelques exemples. Contrat chinois, on dépassé qui déjà niveau, on avait une dette externe Libanda. Mais grâce à contrat chinois, ne lelo oyo ba machine ma politique, ba moni pon loangi ba ki chassa. Tozonga na sujet. Nazonga toujours, nazo recadrer, je suis dans les principes du débat. Nazo recadrer après naya. Kalate bakoganga awa Fachi Béton pour na centre culturel oyo ya contrat chinois bazotonga na triomphal.
Mais pour analyser aussi. Ils ont sur le comptage chinois un scandale financier. Non, je suis en train. On a un rapport à IGF. Non, il y aura un plateau où nous allons analyser. Nazo c'est la paix junior. C'est la Nazo c'est la paix junior forever. Nazo c'est la junior. Il y a 4 sur le contrat chinois. C'est ça. Maintenant je viens sur le plan Nanga. Na analyse ya Nanga quand tu parles des accords. Tout le monde a crié sur l'accord, il y a FCC Cash, qui avait pour objectif la bonne gestion de l'État. Nazu exemple kaka moko. Na coalition il y a FCC Cash Ndeko Zulu. O ezalaki premier ministre. Il y a UDPS ou il y a Cash, muto ya landi FCC. Est-ce que monaki makambo ezo salema lelo ndenge ezalaki liboso? C'est le gouvernement meilleur. Na gestion ya Ndeko Antoine ezalaki na gestion ya FCC Cash. Mais après kaka ko boma accord wana ba elibiso ba projet oyo ba se taper ba mbongo na niveau moko vous ne pouvez pas imaginer. Entre autres ba mela ba congolais mbongo na ram ba longoli FCC na kati ya gestion. Ba bukela biso zando ba yana projet Chile Gelu ba lia mbongo ya Covid bandeko oyo zomona. Ce sont les ennemis numéro 1 de la République. Et la situation sociale que les Congolais vivent aujourd'hui, catastrophe autokoki kolobate kombo nango Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui soki bozolo bake nanga kopesa bino leçon te. Bino atamwa na bébé akopesa bino leçon. Vous ne savez pas gérer la République. Bino eloko boyebi eza ko finga na botele manakase ya banzete. Vous parlez comme du n'importe quoi. Tu as dit que gestion ya Ndeko Antoine Ndeko Zulu est caractérisée par les tribalismes, est caractérisée par les détournements, est caractérisée par les insultes, n'a manque ya vision claire. Régime ya ba homme fort, régime ya mafinga. On n'a pas vu na régime na bango que un certain membre, je ne sais pas cadre ou membre de l'UDPS, a finga Janine Mabunda tina ba partie sensible à ba femme. Et vous ne voulez pas qu'on puisse vous donner des leçons? Bino tabou en école primaire ou maternelle, a koki kotangi sabino gestion ya république. Et aujourd'hui, na gestion ya Ndeko Antoine, nous nous sommes rendus compte que l'UDPS vous allez kaka na haine viscérale. Mais sur le plan gestion, vous ne connaissez rien. Moi, je prends les analyses de Nanga comme un politicien. Parce que le Nanga, nous ne devons plus le considérer n'est membre de la société civile. Il faut considérer Nanga comme un politicien. Et ce qui a bêti Bakou, bon supporter Bakou ya Nanga. Parce que à côté il y a domaine, il y a politique, là où il va faire des déclarations, à organiser un meeting, à il aura ses communicateurs bientôt, on va débattre avec ses communicateurs. Il n'est pas question de passer sur un plateau de télévision, dire que Nanga n'a pas de leçons à donner. Nanga aujourd'hui, il subit l'injustice de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté, il a organisé ma ponami sans même mise. Il y a communauté internationale. Et ma ponami Oyo Nanga a organisé. Et Bimisi Ndeko Antoine, président, vous devez remercier Nanga et les féliciter. Merci Flory. C'est ça un débat contradictoire. Alors, machine politique, ma fana kotanayo, on me signale que la route Yamatadi entre Gramalik, na DGC et Zabongo bloqué, il y a bagarre entre la force du progrès et les jeunes du quartier des anciens combattants. Donc, moyen batouba leka, côté wana, moyen batouba leka, oubeba tambola, bakene kozwa ba transport, bakene misala ezalité, ba oti ko sinale biso ke na route Yamatadi entre Gramalik, na DGC et Zabongo bloqué, bagarre ko saranate entre ba force ya progrès na ba jeune ya quartier ya anciens combattants pour nani baso bunda to yebite donc moyen bato batambola côté wana et ça j'espère que Serge Makoso va nous amener les images parce que TV et ça radio T. Alors machine ma politique na ça na raccordement frauduleux ni ne le cas qui samedi na ça de Marti babi pare bosa d'impiak. Je n'ai pas compris ni ne yaki na ça de Marti nazalaka mo postolo ba postolo ba sambela samedi oui mais na stade ba pasteur ba bengisaki bato ba église na bango malheureusement na kenda kite pona za mposo na sambela samedi moyen na kende na kovo na jukombo na ngai ezala mama ide peste te ezala mama ide peste ah
Ok, ça va. Pour battre Bélé, tu n'as que ce babi de personnes. Akendaki kuna te. L'IDPS peut akendaki kuna te. Kabuya akendaki en tant que invité, na ba pasteur. Ah, c'est ça là gars. Ba invité qui est. Et ça y est manifestation à l'église. Oui, oui. Et c'est ça, hein? Oui. Ah, ça va, c'est bon. Alors, beaucoup supporter Bakou Yananga. Maintenant, il est politique. Dixit Flori. Merci beaucoup. D'abord, Batu Bazé Belé Balobi débat et les lois et lengue. Ako Yebisanga Bazako Komelanga na Brazzaville. O Balandaka Yope. Martin Mokendi, pasteur, à l'obi Toche TV en église Tokolanda. On a Brazza. Seka na Brazza. Canal Presse Balandango na TV. Balandango na Bakatakata wa réseaux sociaux. Balandango na TV. Ndeko Zulu. Tokende na voix au bango balingi. Lelo. Soki nanga lobi que Félix Aleka quitté. Est-ce que nanga lobi nengwana? Tolobi nanga lobi nengwana? Tolobi. Ah, machine ma politique. Non, tout ça la débat. Voilà. Na lobi boy. Soki nanga lelo abimi a lobi, mon to Aleka ki azalaki mon hôtel, o Félix Aleka quitté. Sort na ezane. Na ebité yum. Kasi tout ça la débat puisque nde Joël a ko lo baba tirer Flori. Et Flori Beya. Ndeto kolobaki tokende na analyse pour to yaka on a débat parce que nanga a organisé ma conférence de presse a ça ba sortie maintenant il est politique donc bon supporter Bakou non to ça la démocratie il faut que supporter motu nyonso atalera lobi kaza candidat azala candidat na hotel milaye asala pe propagande na makasi ndeko lelo ozoyoka ndeko dano awa cadre ya lamuka jamais atikala koloba bolamu ya Félix ata mukolo moko journaliste oyo zoyoka ndenga zaboy na ba plateau nyons problème na eza Félix atikala koloba likambo malamu te pona Félix ata pona mai o ba otiko sala na ozona oyoki ya lobi problème à mai mais au félicite ata président te koloba ke quand même basali quand même mai na ozone ba inaugurer ata merci à Pam ata ko remercier président ke auti ko remettre ba étudiant ba bis académie oyo zala ko leka bola kaki ba étudiant o féliciter te mon toala mo ko zala ka journaliste te mai alemba imbwa o lelo na changu raccordement frauduleux ndeko yokana lemba osali raccordement frauduleux ndeko nanga to saka na kati ya débat to kolongola te na ko lekisa babilo mususte faut quand même ka to lakisa ke nyoso baza ko lobeza malamu te elengi ya débat yango wana lobi na chango ma kenda ka isute o mai ni no zolingo yebisa bat c'est ça président il faut quand même sango za journaliste oleki pe na plateau lobi pe non na féliciter quand même président na musala sali boy na gouvernement na mais yo yaka kaka Chilombo Félix Chilombo ata Martin Fayulu kutwanjima ata muzi twanjima mais yo toko chayo kotene ndeko na ngai wo lobi pe oza journaliste osala ka boy ndeko oza journaliste te oza muntu alamuka pardon ndeko Flori Beya olobi makambo nanga ko bangisa biso te nanga lelo oye akoluka donc ko supporter Bakou to supporter nyonso UDPS et aza elo côté devant UDPS et toza koluba ete ye moko soki lelo abimi lisusu na tongo abengisi media nyonso gongo alobi na lingi na tubela na lungi na loba vérité ye moko ye bisor na ina place ko suka ye place ko suka puisque ba ko bengisa ye na ba institution mboka ba ko bengisa ye ba nzuji ya mboko bazali bazuzi ba ko ibengisa ye batuni balobi mais yo otelema kiawa otanga ki olobaki ke boye lelo komo baluka lisusu ye moko makembe ko telele na mukongo biso to na problème na yete biso to lingi ata soso baboti lelo alobaki ya komi candidat atande ko dano ko lobaki lobby asa candidat mais ngana ko ya ko telemele pona nini puisque biso to ndimaki état de droit to ndimaki démocratie mais to ko telemela nanga pona nini mais to ko telemela maloba oya mabe we ko luka echa confusion na mitu ya ba congolais il faut ko yaka na busolo devant ba congolais eza ba congolais ba comité lokola ba boule ya G6 basaka na kanango ba mona bango ba manipulaka bango non to vandi awa po totala makambo ndenge mboka ezali kokende ndenge to moni ba quand même lelo ba étudiant na biso bazui moyen de transport biloko to sa koluka yango wana to kende liboso na makambo mais to vanda teke nanga lobi boy nanga seki nanga azali susu mutu te candidat président de la République oui to za ko respecter to de la paix oko se prononcer mais area ko kende ko déposer misolo yake na comme candidat e ko zanga yo oyo ki te komi na faux débat toujours c'est là tant qu'on déposer candidature na ndete ko betele maboko mais pour le moment donc qui peut engoter aya to ça wana biso to ki paka donc nanga n'a pas dit la vérité
Il n'y a pas eu accord selon l'IDPS, il n'y a pas eu accord moko exacté. Il y a FCC. Comment au Kabouya Loba on a les images? Ndeko Atali. Ndeko Zulu. Oui. Tosenga bandeko FCC. Bazaya koloba tozana ba accord so ba meki kubomaka coalition tokoyana ba accord. Mais elle ba accord rango ezawa. Yo monanga ndenge na souffrir na plateau na yo ao. Na ba kumso bazaya kofinga pouvoir. Ebele balanda ngai. Na kati ya union sacrée. Ba communicateur rebelle ao. O bazaya ko yao. Boy. Net ba arma matu. Ba arma toza ba image za na canal presse. O lelo ba komi na union sacrée. Ba arma ba yaki bazobeta ba mbata na mesa. Ba image sali canal presse za radio teza TV. Bo ba zombi sakaka ba débat. Tokolo ba ete ndeko Zulu. On a besoin ba distraction wana te. Lelo soki nanga ko za la candidat, coup de chapeau, toi la démocratie. Lelo nanga soki yemo kwa lobike na za la vérité mususu alingalo ko alobaki za la vérité te. Yemo kwa ko tirer conséquence na ye na banzuzi ya mboko oyo. Asa loko n'importe qui te wakola na tongo ka bandi ko raisonner abandi ko loba n'importe quoi. Non. Ndeko Zulu naza ko yebisa yo. Biso toza na accord mon côté na FCC. Ba to senga bango ba accord wana baloba ba mususu ba yaki baloba to koyana ba papier ti lelo zela ba papier o mona ka yango te. Soki beya ndeko nanga Flori beya azana papier mususu. Aya nango akoka ko memango ta ko memango te. Mais likambu pona ko chite pona likambu ya ba force du progrès. Naza ko yebisa général Kasongo. Muntu moko te azali kolo ya mibeko. Voilà. Soki lelo oyo okomike okei ko ta place moko boye ba individu ba fandi wana baza ko tungisa population. Mais musala na yo en tant que général, musala ya police ezali nini? Kanga batu wana soki omoni muntu abengi yo na téléphone, benga media. Ça la point de presse yebisa bango ke tena kanga ki ba individu moko boye ba ko tourmenter population, ba bengi na chombo. Poto yeba ke compétence ya musala. Ngana zolo ba ke malade ya mboko oyo, malade ya kulunu oyo mati to e mati. Ezali général Kasongo, il faut additionner pour être que ba congolais bazo souffle ya malamu. Musa ninge sila kate. Asa pe muntu ça c'est l'ennemi. Musa lo yaka 12 heures. Ça c'est muntu asali combien des années. Musa la la police comme le chef moutier. Merci démissionner avant ba longolo. Non que non na démissionner pe na sa muntu na lembi. Ba bato ba za pe na énergie asika. Pour ni toko souffrir boy. Merci. Kanga bato ni ba du progrès ni ba nen kanga bango biso yi de peste to lukaka ba voyou te po ba ke no kusaka na population. Kanga muntu kanga yekende na justice. Merci. Alors, ndeko Emmanuel Monzongo, ozola nango loboza sur place na quartier ancien combattant. On ndeko Zulu awande bitumba ezali lobake bitumba ezali mendeko na lobi bagarre te. Bagarre ezana français. Yo lobi ka bitumba na lingala. Hein ndeko Emmanuel Monzongo. Na lobi yango bien, route Matadi entre Gramalik na DGC a bloqué, il y a bagarre entre la force du progrès et les jeunes du quartier des anciens combattants. Moi batuba lekezalité. Bagarre ezana français. Yo lobi ndeko Zulu awa bitumba lobande bitumba ezala lingala ngale na lobi na français. Emmanuel Monzongo, hein? Merci. Tina sonne ba image. Alors, bandeko ya Salongo ba komelinga ba lobi kuna na quartier Salongo maye kendaka lisusu te. Voilà, mais Régis des Eaux a suivi à Batio pour ba maï tondi na ba avenue. Babi bango ba lembi maï bima ba auto komelanga siko. Mais Régis des Eaux a suivi à Batio, hein, pour maï tondi BBC balabala poto. Danou Kefula, pas de commentaires, tout autant un message au ba télévision. Alors, Danou Kefula, on peut dire que nanga a menti. Merci de Kozu. Namaloba ya machine politique. Nayoki, oui. Awande machine à lobby, Nikozulu na confirmé que tambo chukuluba. C'est je m'a conseillé mon razawana, écoute à mon bitumba na live razoya. Ils a solo. C'est pour te dire que biso to linga koloba vekite. Problème ma mai abano na bando ko tino kim de kalobi mai. Oh ndeko. Toko bana ndeko zula ndé bandiko batindele message yo kapo ma mai ndiza na bili province Kinshasa. On kapo ma mai na problème akura ndiza na po makuluna. Ndiza ndeko. Na zaka kama loba na bino ndi na obaki. Olobi ke ndeko Kabila asali biso to sali kaka 4 ans nyoso to kuti Kabila salaki oui mais ndeko je suis tout à fait d'accord avec vous et après na 4 ans bino bobondi ci wapi o ya mabe Kabila tika bino bobondi ba sekeni yebisa atuni isu salobi nanga soka lobi e ko sala nini pour lelo atanga lobi wana débat nanga soka lobi osali mais ndeko obi ke mwana soko mauti na première année comme na deuxième
Atba yebi vérité kozwa kite ba vaccin de ba point pour papa na bino par exemple azala ki professeur. Ato comme na deuxième na baninga e ba bisa atika yo kutozwa kina ote ba matcha ko matcha. Que limité ça expliquer. Ce qui va mais on tout na mutuna la question réponse. Ce que ba lo ba na bibi sa vérité ata ne continue ba président. Tu vas demander ah lo na ko to président mo biso ko to vota ki ote. Ata ko ta ma taper où j'ai son mérite. Quand le bakou tu te poses par le bien na yo ko to bima na plateau. Faut même pas. Quand le bakou ta ngote ba anda le ko ba ngo isuki tika. Otika na fandi c'est la vérité. Alors bien de kodanu ke fula oza mutala muka mon frère. Cadre La muka. Na kondima na za mutala muka. Na za muta IDPS. Na za muta ensemble. Te IDPS. Ah na za mutala muka. Na za muta MLC. Na za muta ensemble. Jamais na koza la muta IDPS on ndikotilo mbaoka. Na kabuya. IDPS amabe makasi. Na kondima ka kote jamais atana ndoto. Voilà où il est. Alors, bien, nous qui voulons les journalistes, les lois, je n'ai pas dit qu'on rappelle. Naya en tant que journaliste, c'est déco. Naya en tant que Congolais, on peut s'opinion dans Gaï. Elle a envoyé mon émission dans la ticali journaliste. Il n'y a pas de les lots. Sauf que mon idée, nous avons une émission de débat. Naya en tant que Congolais. Comme ça, on va oui. Naya Mbakaye, l'émission dans la ticali journaliste. Nous avons un bande Kozulu. En tant que journaliste, en tant que Moutoupo, en tant que fanatique à Vita Boya Zimana. En tant que journaliste, il faut y avoir un lilo. Il y a un ABC à débat. En tant que Congolais, il y a d'autres opinions dans la. Vous qui bien. Nanga n'a pas dit la vérité. Dites ton machine politique. Non. Nakene na makamalobi. Halobi ndeko danu ke fulo ndi marate. Ma esale millions so mona raté ndeko bravo. Mais obesa npe Kabila salaka. Mais to mona ganyo te Kabila sala Paul Wange. Obosani. Tu le que Kabila sale le côté. Kabila a gagné l'élection comme s'il continue mon président. Il me a posé la première élection. Tu dis bah était. C'est pour te dire que problème mes amis, oh bino mo sali. Là au Kabila sali n'est pas dans la mona on va mouiller pour na peuple. Il y a tout le monde qui mo sali le côté. Là moi on dit bah bino zate bravo. Obo sali nandi ma gratuité. C'est la bonne gratuité na mutaba bi. Nandi ma pe Kabila a gagné l'élection. Nous sur la table on a longo là. Bon ba voyage pe nandi ba bino. Na ba déplacement budgétaire nandi ba bino. Na ba détournement nandi ba pe bino. Nako yiba mbonga pepe nandi ma pe bino. C'est pour te dire que ndiko ngai yako ko ndima bino bosali me bosali mukie yango na mona kanyo sote ko pepe aka na souffrance ezali babino ngeso bo nego ba yemba yimbu eza continuité de l'été bandi pa Kabila e bandi pa Kabila ndeko jula tasho balobi na sala ngoma produire makamotali oyo uti ko lobaya oyo nani ije farumi makambo ya nini soki alingeti o ngala ndima kata lingeti oyo contre chinois ya contre chinois alingeti on peut pas to kondima lingeti alingeti ça zaki na bosolo comment alingeti aolinga ndeko julu a juger likambo chez l'État mais oyo zako sel madame ministre na yemoko ezali ndeko zona mwana ya leki lona ndako obandi ko beta nanu mwana ya leki to otiki mwana yo batu balobo c'est injustice kwa bona ka ndeko julu za papa malamu beta nanu mwana balobi lobaka na micro beta nanu mwana na yo merci mosanini obeti bona mutu mususu nanga abandana ko juger projet na biso to bana projet ya tile gelu ya 100 jours mbongo na biso akamekenda 42 millions eucho kende na université nanga bana na ko sala enquête mbongo a covid soki to moni bambano ya batu wana mbongo ezo mide nanga landa poza Kabila antika nanga ube alingeti alisonga na nanga to chité voilà chité le congolais to na besoin to lia malamu to la malamu on sali trop de raccordements frauduleux quand ne bango balobi yanga na joki kadi bango to keli kambitali nanga chité par là nanga ne pas parti nanga azalaki na kati nanga na bakutu nanga zali na kati te nanga ne mutabande ko lamba nzungu nanga ne mutayibisikele nanga zali nti mwasi soki mwasi ayibiso ke mwana ozala ezamona na hotel ndima po yende mutayebi soki nanga akoloba alobi makambo alobi nanga yebi vérité po ye mutasalaki bande ko nanga leko za ko sala bango za soni lenga la yebisi nanga bo na bosoto pe busim nanga ata chokoza no candidat ozana au congolais tu as droit il y a aussi la partie politique. Mais il ne faut même pas qu'on rêve que il y a un ligne de côté le moteur jeune mal les pays que il y a candidat au voter jamais parce que c'est un bout de ça dans les lots il y a ma capacité de dire ça nanga ce qui te dit la mboko za qui organisé nanga c'est qu'on place ne vous en la justice parce que nanga a le bibo selote mais de côté le bail bail comme mon copain de Kozulu ceux qui même na bananga bato basali Congo mabe ba comme moi bénéfice pour ya kozala ka ba candidat na Congo parce que ba se rendre compte que non il y a sali musalate ava candidat azali faible et ta ezali nanu na dit moi qu'on ça fait quelque chose abongi sa social ya peuple abongi sa vie sociale à peuple abongi sa vie sociale à ba congolais afisa ngaki na est apesa ba soda ba moyen na salaire merci Dano pour na batu
azwa bilan mais soki asalité nanga kaka te même bana une année bakoma bacandidat parce que rendre compte que devant de continuer aza diversité azali faible. Moi je crois c'est que nanga a dit parce que nanga ndi mutalamba biloko soka lobi ke na tsaki 3 bikolo ya fufu bondiba dana lobi ya croire nanga lobi pour nanga mutalamba biloko et puis nanga comme politique beaucoup supporter baku parti malam. Merci ndeko Zulu na okiba ndeko ngai Danu Kefula Flori baza ko se balboucher baza ko betaka munoko balobi loko moko te na koluka moyena réagir lokola prophète wana tunaki ana olango nde masanga ndenge na moni bino lokola bolango masanga parce que makambo za koloba population à comprendre loko moko te. Nanga vient de passer aux aveux. Ce qui n'a lobby bongo ce n'est pas pour rien. Na lobby yango parce que n'a constaté que eza bavé. Yende mutaye baki na ko organiser ba élection. Nani yango bungi yango biso nyonso ba Kongo man to yebi yango noir sur blanc non. Nanga mutaye baki na ko organiser ba élection. Donc eloko tokoki koloba non nanga auti ko jeter discrédité na ba élection oyo yemoko ayebaki na ko organiser. En plus à quel sous musika kolandisa mana biloko nyonso ya uti koloba. Donc nanga azali passible na haute trahison. Vive disposition constitutionnelle oyo ezali ko instituer seni na règlement d'ordre intérieur na yango. Parce que nanga akoki kozwa audace ya koloba eloko yemoko ayebaki na ko organiser. Dès le départ, c'est l'utopie, c'est toiboi o nanga ta kosala. Et ceux qui n'a pas sur musika na rolbakini a jeté même pavé na cour constitutionnelle o yebaki na ko traiter ba résultat ya ba élection na ndenge longo bani pe na ndenge baki na kosalima parce que cour constitutionnelle za la pona ko yeba ko vérifier pe ko tala ceux qui makambo ki na molongo be ki na molongo te avant que ba yeba na ko rendre yango officiel ko landisama na ba recours na ba nini nyoso baki na kosalima. Cela veut dire que non même nanga ayebi na ko accuser nini cour constitutionnelle na mboka na biso. Cela veut dire qu'il y a un cours constitutionnel en boka mchizalini et ça li triqué. C'est que biloko o nanga yemo kaza koloba aza ko comprendre yango te. Mais ceux qui na kei na molai pe na bokebi na koloba ke est-ce que maloba ya nanga eza vraiment na effet sur le plan politique. Ezata na conséquence moko te. Parce que makambo maponami. Donc ça na welo te. Ezata na ba effet moko te pour makambo maponami et si le cas kala pe ekotika la sibozonga te. Ba koti sa ba recours ba sala ba nini bazongi sa boy bazwa suite na bango ke non ba élection ezalaki démocratique crédible et transparente mais na koyeba na kokota na molai pe na bokebi kolanisa maloba bosambulu oyo bande ko na baza na plateau ba ko kata sonité baza koloba aussi longtemps que baza même pas ba modèle ndeko alobi ke non ngala za koloba ke non l'état aza incapable ya d'abord l'état na biso est incapable ya ko bimisa ba prix à transport. Oh mais est-ce que au bout d'abord procéder au yeba la kosala mawana pe la responsabilité il faut d'abord savoir que non la responsabilité est partagée pe na ko apprendre au yeba iloko moko que bino ton besoin qui pouvoir na mboka o prix à transport à combien et dans 100 francs mais boutique on a combien est-ce que nanga ngo bungi ke lelo oyo ba demi terrain bino ba tuboyeli biso na mboka o lelo o chauffeur ko tia prix à transport na ndenge mtema na lingi bino ba tuboyeli biso na mboka o. Est-ce que vous avez apprendre à apprendre Congolais? Tout est colombien, on a mis sur le Congo, mais aussi on sait que nous avons hôtel, pour compositeur, il y a biloko nyonso, oh, ça mis en boka oyo. Après de Colombien sur le balcon baba accord à Den Kojo, est-ce que accord ya Den Kojo? Au moins quand on est c'est que les bails comprendre de part na yango. Accord ya Senko, tant to bandi yango. Kolanisa ba demande biso to sengaki. Bo respecta ki yango? To salaka ni. To kaka portité. To klaka la porte be to klaka kati o sala ki ba débauchage na bino nde bo débauchaka mwana mboka buno tipa est-ce que biso to ayeba ki na reprendre pas na babilo ko nyonso bo sala ki na ba 6 bo ki bo sala jusqu'à ce que bo sala partage donc selon parti nanga n'a pas dit la vérité makambu o ya lokuta donc selon parti to tuna bango mwana mboka inde ko Zulu yaya to baka bo solo liboso ba Kongo mani to tuna bango ke ba yebisa biso comment dirais-je dessous des cartes ya encore yango babimisi la biso masolo yango oyo to sidaki nande ko Kabila ki to lobaki boy to sala boto donc nanga buki lokuta mais c'est faux et archi faux nanga buki lokuta c'est faux et archi faux na yebisi bien que non ils ont coup de paix dans l'eau c'est des faux abuki lokuta abuki lokuta pour na koyeba toujours
koluka moyen ko sala nini ya ko discréditer pouvoir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que ayebi ki ye akozala na comme candidat président de la République qui était mais bazana mutu na bango bazana ko préparer bana mboka oya ko comme candidat président de la République na côté bango yango wana pona koluka moyen ko maquiller toujours bo sambulo ya za ko sala ndo mona ko tenir ba biloko modèle wana pe na yoki le susu ndeko za ko ebisanga yawa alobi ki no Kabila c'est lui qui a sauvé le pays pona kobo ya tende ça ko na sa ya maluba ya corona mais Kabila akoluka moyen a sauver mboka na loko nini parce que Kabila tel qu'il est là avec une volonté pour organiser ba élection te obosani yango ni tete ba Congomani ni tete biso ba ike ba somi ya mboka oyo to lata ki souci étant que le fruit de l'alternance que nous sommes to lui plus question qu'il plaît qu'il neige Kabila doit partir ceux qui to sala qui pressionne à Kabila a une volonté d'organiser l'élection en Bokaote. Kabila a dit l'élection Salema parce que tout télémaki. La preuve a dit que c'était prévu l'élection en 2016 et Salema qui était passé. Merci Parti Malanga. C'était ok en 2018. Merci. Mais il faut y avoir une de la ligne c'est moi comme non Kabila atala poni. Mais non, mais on a des images. Vous avez mal interprété. Vous avez interprété ma message au Kabouya. Kabouya, ce qu'on a dit message il était clair. Il faut que Kabouya le message n'est à l'obibou. Toki na ba élection. Oui. Moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi abimi. Kabila à prendre acte, à s'incliner devant l'Okouana. Cela veut dire que nini? Parce que Kabila mutazaki na pouvoir. Laisse-moi parler. Kabila mutazaki na pouvoir. Kabila mutazaki na ba service mais surtout mboka armement na boko na. Il peut même ya koloba que non, tout se mettre trouble na mboka ou. Parce que mutunanga bimité. Maintenant Kabila ndimi ko s'incliner ndimi yango, cela veut dire que Kabila ayeba ki na. Merci Parti Malanga. Parti Malanga, merci. Wana raccordement frauduleux. Est-ce qu'il y a embargo? Sujet Zali Nanga. Alors, Gimputu amène Maestro Tindela un message. Issa Issalon au Messinel Casa de Jawana. Voilà, Maestro Tindela un message. On va prendre une minute. On va prendre vous allez prendre une minute pour la conclusion. Non. Là, le sujet, c'est la déclaration de Nanga. On a un raccordement frauduleux. Non, on va prendre une minute. On va prendre une minute. Allez, machine politique. Une minute. Tout conclure l'émission. Par rapport à Malouba Nanga, c'est ça le sujet. Merci beaucoup de une minute. Tikana no nabwake la moninga nanga ba fololo oyo azali nouveau coordonnateur ya CCLAM Nantimin nabwake lié quand même ba fololo ebele ikombo na ezali ndeko Emmanuel Lukino mwana ya bongo mwana mayele mwana bonya ba travailleur nyonso ya kuna ba sepeli balobi ete tozui vraiment coordonnateur ya Malonga waza ko sekana biso wazali ko partager na biso makanisi na pesier coup de chapeau et naza ko lobana ndeko Floribea tika ko tambola na kombo ya Daniel Aselo lokola moi na kelasi moko boye tika selo avanda papa za ministre de l'intérieur mokotika la kozala te yo ya yo temps ici leki puisque okokai kozala soki Kabila azala maintenant minito ina sina eteya yo na ebiso luka parti politique mususu okota kenda ta na yeside kenda ta na lamuka ponde bazana ba ambition mususu lokolo kanga maka toujours na Kabila se ebiso bino botika ye kimia za kunate akomo sala mimbongo na ye tika ba biloko wana kotanga ba kombo ba ministre aote ko yo kotika la ministre te na parti na yo wana ya Kabila koma commerçant kuna na kinga kati oyo kindeko esa toli andeko na ona lingaka yo mingi. Pour nous conclure vraiment émission ndeko Zulu naza koloba ke makambu ya nanga toza ko kipe yango te aoluka bes yeso ki azana vérité soki azana likambo mususu abengisa media aloba vérité oyo azali nango mais ngai na lobi ke aza koluka nde bes aza congolais soki aza koluka ete apesa candidature na ye coup de chapeau aya kaka ndenge ndeko dano alobi ke soki aya kozalaka na bavoi mibale ya ye na ya maire na palais ndenge kozalela ke bakongole bakovote bayebeli ye wapi aza na mission politique oyo ya koyele biso aza congolais akoko asime nyonso akoko ya nango toza na ye na problème moko te mais ke aya kodirige bato lokola biso bamashini ma politique oyo eza pasi puisque ye aza na eloko moko akoya koenseigner peuple congolais te. Merci beaucoup na invitation. Merci. Flori, oui, Ndeko Zulu, merci beaucoup. Nous sommes en Corneille,
nenga koti na politique a frappé les biso IDPS makasi parce que na monique pesi ba agitation trop na ningi na ndeko Zulu soko zui motuna bombe sunganga sunga nene tunelanga Pati Malanga lobi ke biso totika ba demi terrain. Moi je t'accorde ça. Au lobi ke non Kabila sali ba mabe ebele. Moi je t'accorde aussi. Nani apekisi bino bobongisa. Parce que vous avez 4 ans na sommet à l'état. Ba Congolais va retenir nini na passage na bino na sommet à l'état. Ma yezo sopana na se. Mon Dieu. Bino botika ki mai. Non, une minute s'il te plaît. S'il te plaît. Personne ne vous a empêché de y arranger. Pour améliorer, bino il fallait vous aller donneur de leçons par la gestion. Pas de donneur de leçons à Maloba. Vous n'avez rien fait. Passage Yandeko Antoine na sommet à l'état et ça passage à vide. Au contraire, aujourd'hui si mboka na biso sima 100 000 fois. Le loso yozolo bamakambo ya transport o ezalaki 100 francs. Et kolo masango ezalaki combien? Bokomi si yango na combien? Conclusion sur déjà na conclure na silisa makambo na. Na 20 secondes. C'est bon. Na lobi boye, saka loso ezalaki na combien? Tina papier mouchoir. Ezalaki na 150 francs, le lot est à 500 francs. Oui. Binonde bateau au peuple congolais à vomir. Peuple congolais à vomir. Forcingo yo bozolinga bokende nango ezako luka ko créer chaos na mboka na biso et puis ko profiter na binoté. Vous avez donné des leçons à la opposition. Oui. Mais le lot vous êtes au pouvoir, vous avez compris que ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Merci. Il y a haine viscérale et ça UDPS. Vous allez voir que en 2006, boycotté constitution, en 2011, a prêté serment l'icolo la constitution et a boycotté. Merci Flori. Donne-nous une minute. Oui. Oui, oh là là, s'il te plaît. Omoni plein o makambo sami na makti ba passer guide de réveil balinge ba à l'église catholique bango pe ba koka ko sala plein yango ba sala ki mesa ça va samedi enza bazale côté na ba wote ba sami mpiaka bane fo yeba il ba passer guide de réveil bango pe ba l'église catholique non biso bitu ana batu botala na makti ba sami mpiaka za bongo yami balende to le banobu c'est le ba susi na ngana tangi netiki nyuji ya mwana mboka bote sei ba boteli mwana mboka Moïse Katumbi passeport. Je te dis, comment tu vas comme d'abord? Quand des pecs, parce que les gens ont quand des pecs, Kabila Bandé, qu'on s'en a éliminé, quand des pecs, le Siko, la tangi sub, c'est la laille. La tangi, on peut battre la Siko, quand c'est pour te dire que la bossole peut pousser de cause. Là, la dos sala, débat, Magambo na holo ba, biso batabazo, ba, c'est le bi batama, les ba. Payer malama Félix. Les batama, maël, ba, le biso bazo, ba, te comprendre, te ba, on dit batabazo, ba. Alors, ba, 3 à gaz. Ce qui papo ya botio, a biso, comme tu m'as dit le 22 mai. Yo mwana kotia temete parce que yemta botaki yo aibeda chibote soki mama na yebiso ke mwana oza mwana ya ndeko danu to za mwana ya ndeko Zulu ndima po yende mtu mama ndima soki mutalambi biloko abite na lamba ki to bikolo bo ndima po yende mutalambe fufu alors débat ya nanga na biso nde to sa na plateau bo ita na sensibilité po nanga na za numéro 1 ya mutu yako yeba na kati wana ya les accords pour ndeko chilo mazala wana c'est pour te dire que mama nanga onyo so nanga ko bana makameta élection. Il faut tout dire parce que nanga da une solution. Il y a pas banga te. Zali kamona Satan, nzamba kokote là. Parce que kamona nzamba to kimera. Nanga da nzamba bila bilo pa yebi neni beaucoup maki na pouvoir bon mekate. Merci. Aussi beaucoup ma vie pepe pa ridiculiser bino. Ba comment on tsabi président bon. Merci. Pati, une minute conclusion. Merci beaucoup. Corneille Nanga. Merci beaucoup. Na koyebi saka bandeko nangai kolanisa makambo lokutaza koloba que Félix aza moindre na état diplomatie Kabila likaki mais na koyebi saka que le RDC ezali eli comme membre ya conseil ya droit de l'homme oyo lelo tozali ko siéger wana na kati ya comité directoire wana lelo après 35 ans RDC lelo ezingolu ya koyeba na kota na kati ya conseil ya sécurité ya Nations Unies o etikala ko salema te lelo oyo après 30 ans ba ekolongola embargo oyo etikala ki ko sala même
eloko moko muta satanda ki na yango te pe en plus oza ko ba contrat chinois kolobe la même eloko na te ko ba bosambula sono bosali okoyebisa ngai likambo etali contrat chinois na rotuna 5 école bolba ki botongela biso taliwa na rotuna aéroport c'est là s'il te plaît boutique à conclure OK ça carrément centre de santé bolba ki botongela biso na ba territoire nyonso tout ezali wapi 31 hôpitaux à minene o ezali na capacité à 150 lits obe woche na biso yango ezali wapi ba barrage hydraulique boba botongela biso ezali wapi hein rail 700 km ya rail boba bose la biso ezali wapi ba université olemina ko réhabiliter ba université mais réhabiliter iniki ko botikala ko sala yango te mais na boye bisa OK non moi na mboka Félix Antoine Sekedi asali makamba bien comme formation na boye bisa gratuité et enseignement mais Pati, conclure le sujet du jour. C'est Corneille Nanga. Félix Antoine contrat chinois. Donc un véritable raccordement frauduleux. Grâce à Félix tout le monde va grâce à Kabila, il y a un monde organisé. Félix, grâce à Kabila, c'est là. Mais c'est faux. C'est là. Évitez de confondre vitesse et précipitation. Nani machine ma politique danou ta sisi na 3 lycées na Floride va conclure l'émission na makama Corneille Nanga ou ba nous même un contrat chinois gratuité enseignement conclure na Mama Corneille Nanga s'il te plaît na plus 30 secondes. Merci beaucoup na koyeba ko conclure na kolba d'abord boki makambo tele ba élection moi na mboka danou fa yeba kino ezalaki na volonté ya Kabila te ezalaki na consensus ko la nisamba accord ya Sansiti yango yaki ko sala kino to ndima to mboka ba élection si c'était Kabila mais l'élection ngese na mboka ote na webisa mwana mboka ndeko na Flori il faut que ke mwana mboka Félix Antoine Sekedi asali misala ya minene pe ko kamotika ko sala na Congo te oyeba ki gratuité enseignement te article 144 la constitution on va ko appliquer en même les lots ba billet avion équité de ça ko sala ami téléspectateurs je malgré eza prépayé nanga azana leso ya kopesa biso ba congolais te po asala tricherie na ba élection oyo failu azolo ba butumo isoki akomi président ezali pomboka etonda na kimoyibi oyo nanga lobi ezali ya solo mboka soki ekomi bo ezali ye omoni mbondo ndenge kangi bango nanu batubeli te bazwi filmu ya ngubu nanga aza clair aboyaki makila etanga parce que aboyaki batanga ba bulletin de vote po ayebaki nanga azomona passe lelo po alobi aza candidat président kalate préfet ya université à Kara akoloba oyo ezali kaka kofungola nzela pona nini bapesa résultat bureau par bureau donc pour nani ba pesa résultat bureau par bureau te nanga lobi vérité honoré Lolendo depuis Suède nanga avant da kimia ali ambongo azui na seni na kimia Kabila lobi akangamaki na na embouteillage na Benseke amoni ndenge atika mboka oh lobi Kabila kangama na embouteillage na Benseke aïe tuna machine ma politique soki vérité bimi bakoloba nini aebite FCC bomi nzombo le soir yango ne bina filet asuka pona masane komi elengi na mboka o justice esalaka nanga zo mérité prison pour oya lobby eza catastrophique voilà tuna parti ako répondre te transport oyo Kabila abebisaki bango babongisi te pona nini au contraire bango nde babebisi koleka lelo ba chauffeur bakomi kosala loi na prix ya transport. Merci Danou, merci Flori, merci machine ma politique, merci Pati Malanga, rediffusion 21h30, deuxième rediffusion 0h30. Je vous annonce à partir de mercredi non ça la repli stratégique fona paiement mois de mars moi ba maman ba défiler awa pour nous représenter Canal Presse Nazamut. Je dois me reposer, amis téléspectateurs. Tokutani Lopi.